Rafin Tumba azongiseli essaie de Panama réponse. Nadini, comment on est nanyo? Soki de Panama, so de Panama, yo! Oli to sano baje ofinga na internet, na sala angota. Nga mutu. Dès que tu veux bien attendre, il faut déjà la mouka 6 heures. Pour nous aller à Nanzela pour courir, banda 7h30. Essaie de Panama. Bazongiseli réponse. Pe a lobby na Kisinjora. Biso photo sepe la kwa li babona nebele. Yo Kisinjora na oke bisayo. Puta lesbienne na solo, lesbienne na bien te. Kisinjora ngano to sala baje te o lukanga na banzela nyonso tout na te. Bosali bato bosala na bango baje nga sala no baje te bota fia mabele manzombo. Na yo pe lisuso na nyoyo komone nani. Rafin Tumba azolukande makambu. Na okota na auditoire na biso. Donc déjà nga de na Belgique na otanga. Bo yo nga to sa ba nini. Ya finga na internet. Boki oluka bato bo finga na bona internet bo sa ba wana. Nga na olela no mama mi pe asona ma okanisa nga mama na nga filo. Bote bandeko. Mes condoléances na bandeko to ba perdre. Ma proche ba perdre. Bon baza va être cher na bango. Donné na simbi na nga caméra boye na ya téléphone na nga ay na bandi maman otangisa ma ya misu pour comprendre que Rafin Tumba kufela ki mama filo et tout et du coup donc Rafin na yo la biso mawa. Bolimbisa nga na osokola. Donc na moi si nzoto propre et tout donc maman Misa nenji na lobika peut-être na âge na lo ba kufi na 86 aboko comprendre été et on a ina faire comprendre nous que matamane lembaki ki ngwediembela ki mino sile de na munoko nzoto yaki suna makasité donc il faut comprendre que asa muto yo faki akende ezo kitezo mata Rafin Tumba lobi ezo kitezo mata Rafin Tumba lobi Rafin Tumba sali na lobi nini na sali nini ya mabe. Est-ce que vous avez vu que Kofi Olomide na maman mi bando solaté depuis 2015. Le long de karande Kofi Olomide a aussi la biso scène ya maya misu et tout ndetikaka maman ni ya kufi na 30 ans akino na matama makasi boye mais non maman mi matama c'est lembaki. Maman mi kingwe c'est diembelaki. Maman mi azaki suna minu na munoko te vrai ou faux. Même uto kufi na ajo nzamba lingi po ali babona ne bele mabeza wapi. Essaie de Panama, boni yo vandiboy. Tala Rafin Tumba. Ko pupula kiye, batu bandimi yo. Essaie de Panama. Bandimi yo ko sakanate. Ye Rafin Tumba, ba wololi ye. Ba wololi ye, ba seki ye. Yango wana essaie de Panama. Sikoyo popula ili susu. Soko boy ko popula ye, sombela ye kaka. Sombela ye kazie moko ya mais ya boki amela sima nango réponse tuna kaka na gloro langi soke kosala nini na mbetu nga mwaina loba ezate pompi ya bralima ekosa mokili yango antuka eza penza gu mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake Rafin Tumba akana les grands mopao banda kala nakanisa azalaka na souci ndenge les grands mopao amemai na tatami te. Rafin Tumba asala nyonso po bamemi na tatami me bamemai te yango wana azalaka na kanda makasi ya les grands mopao. Oyo nakoloba eza bilobeli te. Eza bilobela ata mukete. Eza bilobela te. Bolanda kaka ba video
ya Rafini Tumba na nete tango bandaki koloba kosala bemission pe koloba bokoyoka Rafini Tumba aza koloba malamu yena le grand Mopao baza bien baza boye mais le grand Mopao ndenge alobaka kaka ozomonaki azalaki na problème na le grand Mopao mais lokola azalaki na kati ya Congo azalaki na komikitisa ya kosakana te azalaki na posa le grand Mopao yamba ye po kanda wana esila surtout le grand Mopao abamba ye na tatami nzoka zoyeba teke le grand Mopao abambaka bato na tatami bibambela te alors ye sikoyo kanda wana esala ye na Congo akoka koloba te akoka koexplose te aya na Turquie akoki kaka koloba te pona na komaki poto te akoti Grèce amibwakami na koteka surtout makasi kaka na kopolisa mbetu heureusement bana balalaka kote mosusu alors sikoyo akomi na Belgique aza kozela occasion pote sa komi na poto occasion ya liboso emonani yangoyo liwa ya mama ami amoni Mopao aleli ya ye mama Mopao azo continue kolela ya ye mama ya lobi tika na pupula abandi ko pupula ye bokanisa teke asali yango po fulama bokanisa pe teke lokola asali mission na site na ye moko na Air Tumba TV andimi ba yamba ye alobelango bokanisa teke asali yango po bato baya ko abonner bien sûr a profiter pe bato baya ko abonner na chaîne na ye ba abonner ba mata ba koma kolanda chaîne na ye ba yoka pe makambo na ye mais azalaka na kanda makasi na le grand Mopao en tout cas ba oyo ba yebiye ba oyo baza ba proche na ye ba yebi ke azalaka na kanda ya kosakana te ata étiquette ya mobali na ye oyo ya lobaka tango nyonso bien sûr ye amesana kotekama partout atekamaka na prix nyonso même na lingondo alors sikoyo nde abimisi bakanda na ye na le grand Mopao Rafini Tumba ndenga zawana aza na bakanda ya quelques musiciens na ba chroniqueuses mais aza kozela moment n'importe quel moment pote abimisango misusu nde aza kobanga bango azoyeba ndenge kosala te surtout ba chroniqueuses parce que ayebi ke akosambwa na ndenge akosakana te pe ayebi ndenge kosukula ye te mais oyo Rafini Tumba sali ezali opinion moko te ezali pe source ya information te eza kaka rancune oyo azalaka nango na le grand Mopao po le grand Mopao mwasi soka lelie soka zeli ke babambi na tatami asali ba geste nyonso soki babambi na tatami te ndenge bayinaka le grand Mopao en tout cas koleka ndoki yango wana eza na Rafini Tumba ayina le grand Mopao banda kala Congo sa ayinaki ye na ndenge kosakana te na kanisa abanda ko souhaiter même carrière musicale na esila to aza ko souhaiter le grand Mopao akota tana lubwaku akangama libela akana le grand Mopao na ndenge kosakana te yango Rafini Tumba oyo nyonso asali mutu moko takanisa yango ezali buzz ezali pote site na efulama ezali po yeba eka non eza pona bongo te ezali rakin affaire personnel oyo eza na mutema na ye abombaka ngo aza nango ti lelo na kanisa ekosila pe kaka lelo te na kanisa akozala nango ti akomona le grand Mopao akozwa likambo oyo yalingaka le grand Mopao azwa sima motema na ye ekokita na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.